Manuela kitoko yo ndenge oza wana nalandi bavideo na yo ozoloba mpona Karine Mokonzi ozopia baconseil ozoloba mpona Chantal Bola ozopesa baconseil. Manuela kitoko bato mpe balobi Manuela kitoko azopesa baconseil mpona libala. Manuela baconseil wana ebongi ko omipesa na yo moko, voire même ebongaki omipesa na yo moko. Olobi yo oza nano libre yo kozwa mobali koto tio poni na ajo ayo sima yo poni o nde sava tokobala naye. D'après yo mobali wana poni yo ndima otikali etula mobali oyo kozwa bovanda ye ndako moko te. So bovanda ndako moko aza na esika okende te, aza so na vie ya malonga te, aza so na point de repère te, donc aza ya kobunga ndenge yo oza ya kobunga. Eza bongo kokosela liboma te soko otali kitalatala otali ndako na yo rien du tout. Takanisi oyebi yango bien. Soko oyebi yango bien te yoka ngai mpo ekozala bien mpo oza na mwana no Manuela no wa liboso ya mwasi sikoyo akomi na 20 ans. Alors ye nde moto akomi na age ya kobala akendekende klase te bongo te atika akokobala deja. Mpo te bapapa bamama bandeko bote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas, Manuela kitoko landanga bien. Fongula penza matoyi landanga yi. Oye, olakisa Karine Mokonzi modela ninga vivre na bolingo na ye. Oye, olakisa Chantal Bola berer asali na bolingo na ye. Chantal Bola ozolobela aza na 4 bana. Mwana na liboso ana 22 ans sikoyo. De Chantal Bola ozana mamba olobane te. Ye moko yebi vine koleka yo. Karine Mokonzi babali ye. Tant babali ye abali na âge aleki 30 ans. Ayebi très bien makambo azosala, ayebi pe oyo alingi. Donc yo Manuela nde baconseil na yo ebongi garder ça pour toi. Topesa bana na baza ya basi ya liboso ye wana akomi na 20 ans. Do yenda akomi na age ya kobala koloba te yo obalaki ava olingi mwana asalera wana te. Mwana no aza yo te. Boza pe époque moko te. Boza pe na condition moko vite. Yo tango obalaki bozalaka yo na papa na yo. Bouti Autriche, boki Hollande. Boza ba bledard. Bozo lugavi. Yo pe kuna motu pasi. Allez, ok. Mais mwana no aza na ndako motu posé. Tanga bimaka na bato ayebi tanga bana mobali. Yango yo Manuela kitoko pesa nde conseil na yo moko pozo mitungisama. Ozoloba pe tala babiso tozali ba célibataire na koza na mobali na France, na Hollande, na nini.
simana poni moko yo opona nani opona mobali nini mobali muta opona yo eza bon olingo olobaki mibali wana tu bazolinga bobalana ozobima na bango mpo ndenge oza wana ato explike te obimaka deya na mibali bene bazolinga bobalana mais c'est normal non c'est normal nanga papa robo naluka basi ya na Facebook nalinga mpe tobalana ntango natali na Facebook na bie mwasi oyo nzambe o mpenza so akomi yanga soki andimi litoi na nga andimi nga ntango tokoma kuna andimi nga tosali ya 2 semaines tokutanaka tozolala tozolamuka ekoleka 3 mois te nabali ye soki kaka ndimi mpe fo nabondela ye naza komona bongo me ntango nakomi mwana mwasi kuta andimi ngai te mamemi nga na mapeka atia sombeli nga na lipapa olata aza mpe moke naleki ye mpe na 11 ans topasene mpe kelke semaine mbe nakoma omona yango cauchemar nazoloba oyo likambo nini nasala ngai nakobala na lovanda mpo deja ye kuna mpa na ngai weya te nakoma na bavoisin oyo bato bakoma oloba na ba lisusu mpo na bato kutu ya ntina te me mpo na ngai moko na omene vinini nakoma oraisonne mwasi azaka ndenge azalaki nazolula mpe siko me nazotala liberté na ngai nazotala bato na koyebana na bango na nsima mwasi donc nakoma otala ebele en tout cas mpo na ngai papa robo ça me dégoûte surtout nazomona azopesa nga pouvoir eyali provisoire après une année ya relation so tovandi ndako moko modele tokabula pouvoir en tout cas ngai nakozala nango d'accord te ngai nakabulaka pouvoir na moto te wana eyebani alors na mwasi soso natie na ndako to ye moto atie ngai en tout cas pouvoir napesaka la main te je donne pas la main rien du tout et puis na mokolo alelo ata toboti nakopesa mpe main na bana te mpo eza je mabe toujours wana sikoyo yo manuela soki otie maquillage ovandi na kitalatala bakomantere ye tu es belle tu es nini en tout cas kokamwe mutu neti yo yeye oyebi ke yo na soki lili nani wana wazala na TikTok wasalaka kindumba donc mobali akozala lese mpa lili nini o mpenza alamukaka esala kindumba ye mobali akozala lese mpa na ye ke yo ngai nazoyebisa nazoba mibali oyo ya bageni te ntango na babala nazoloba mibali ya age oyo ya yo oyo ozoluka soki kutu John obeteli tolo awa ye babeteli yo tolo so otali likambo kabwana mpenza ezala moke olobi turo na kolimbisa te so oloba turo wana kolimbisa te eza nde mwana no Manuela akomaki na 18 ans akomomona John papa te akomomona ye mobali John aza komona mwana no toujours mwana po amesani ne bandaki moke me yo moni danger eza pa John te me eza pa mwana na yo sikoyo otali John na yo azalaka facile so badrage ye olobi te akokweya kaka me John aninga kokweya ne te na mwana yo John aninga kokweya te
John alingaka basi bakola. Ata moni mwana akomina babitida mwasi aokipeka te. Po alingaka basi bakola. Otalaka John bien te. Otalaka te tango bokabwana na yo akene zwa banani. Est-ce que John ndenga zawana? Bajeni balingaka te bazebele. Banda zalaki na yo. Do ye atalaka bawana ba age wana. Do mwana no alinga otala ata muke te. Na théorie te mena zolo na pratique modèle na mona gai. Aza facile oui. Kaka na basi neti yo. Aza bon. Sikoyo Manuela oya kopesa Chantal Bola mama paradis. Aza na expérience likambo etali mibali koleka yo. Aza na expérience ya poto koleka yo. Atimba koleka yo. Amela boki koleka yo. Abeta ba whisky koleka yo. Abenda noir koleka yo. Aza na beauté koleka yo. Bakisa makolo X. Po basi makolo X en tout cas. Bazalaka kitokwa. Makolo wana s'exite. Ndenge moko mibali ya makolo brancard. Ba exitaka pe basi. Basi pe makolo X. Na mibali ba exitaka. Majorité. Ata nyonso te me majorité. Ata mibali nyonso te. Me mibali ebele batiaka kambala mo. Ata kuta banda kolula ne mwasi wana te tanga kotiaka kanda makolo ne X. Akomo bulei, akomo talai, akomo talai, akomo kanisai. Mbala mo pa komo love. Siko Chantal Bola na tu wana. Yo opese conseil ni. Karine Mokonzi aza icône. Mibali a au sommet. Amelisa bango pema. Babondele bafuka mapona mariage. Karine Mokonzi atala seka. Mais yo, bato wana kopesa bango conseil nini? Tala bien non? Tala 20 ans na una 20 ans Karine na Chantal Bola. Ndenge moko te. Même na beauté, même na situation ya vie tango zalaki, même na relation amoureuse. Niete. Siko bato wana. Babima pe na ba papa na bango te. Siko yo okoya kolakisa bango ndenge mwasi azalaka. Manuela, si moko bakisa tala biso osala berere, yo sala erere te. Non. Soko osalaki erere, na mobali oyo ya liboso bokendaki na ye. Ntango ozwaki so ya mibale, eyaki ya chance. Mais age ekontaka na mwana mwasi. Nyonso kosala mpo na mobali, ekodepande kaka na mobali wana. Na yo te. Nyonso modele komonaki mobali oyo alangwe ngai. Soki nasali bo akebwe, ndeka oza komona okangaki John. Moza komona pe mwendre likambu, modele obulaki yango te, tango akebwe, pas même 2 mois, moto mosusu akomi na ye. Po bato bazelaka ye deja. Do bazelaka ye kula. Partout bazela ye. Ye pe libala. Nandimi te penza bulaka yango. Po soki John abulaka libala. Aza na ndako, aza na mukanda, ayebi pe ke aza mwana mobali. Ayebi pe ke fa botaka no. Aza deja na mwana na yebi. Donc ayebi. Soko sa ba vie famille te, azwi pe tana yo. Akena muso a Belgique. Ayena prise la oba. Sikwa zana musos. Ye moko pa bulaka libala te. Mais yo kanisa ko ozwa na compte, ozwa écoute na contrôle. Ale mutu neti yo. Ozwa lobake ngai na zana no célibataire. Bino boza basi ya mabala. Karine Mokonzi femme mariée. Chantal Bola yo pe.
il fallait ça la boy na ebisa bien pour na trésor habite. Karine Mokonzi fallait respecter mibali yo. Ah. Yo zo conseil pesa pa mwana na yo. Loba okomi na 20 ans. Osalaka na yo même pas. Otangaka te soko tozosala ndenge moko kaka. Bala banda vi na yo. So mobali amonani abala yo yaka na ye bala banda vi. Banda kobota jeune. Jeune ikutu teza aja kobota. Lo ezali abandi kobota na age ya kobota. Po age ya kobala ya kobota réellement so tolongoli mibeko ya leta totie mibeko moko oyo ezali universel. Age ya kitoko na ba age tu eza 16 ans. Oui, age ya kobala. Siko so totie na mibeko ya leta ça dépend pays. Misusu mpe bandi toujours na 16 ans. Neti ba Sénégal, ba Mali, ba mboka mosusu Asie. Na ba Amérique latine. Tina ba village pa na biso na ba Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Zaïre. Na ba village alors na 16 ans basi babala. Bango ba utilisaka toujours loi universelle. De loi oyo eza réel na mokili mobimba. Sikoyo na bamboko tovandi na poto na loi. Mpe na poto bato nyonso te. Soko beti na internet omona bajitan bazobala na baminere no. Et puis bapapa mo baautorize bango na bamama babalisi bango mpe. Bomoni ke mobali aza na 20 ans, mwasi aza na 16 ans. Donc mwana no 20 ans oyo aza nango age ya kobala mpe ya kobota kitoko. Akokolandisaka mpe mwana différence ya 2 ans balandani penza. Aboti na 20 ans, aboti na 22 ans, aboti na 26 ans, aboti na 28 ans, aboti na 30 ans, 5 bana. Et puis basi ya bongo bazali ya age no pe kaka. Baze belé. Ngamo na mona bango na Belgique. Akokisi 30 ans, 5 bana juste pas. A mesana pe na ba poussette. Bozo seka ya koma tala poussette koto mwana mosusu. Na mona ka deja. Na ke koto musika na Belgique, a pe koto na Autriche. Daza na petit na ngamo ka mwasi. Babala na pena petit moko ya jeune. Nga moko na memai na voiture. Nalobi, okomi na 4 bana. Ma kokse toujours 30 ans, même pas 28 ans. Lelo na kanisa na 30 ans. Aza na 6 bana. Po tokuta na ikala. Mukola soka tokuta na je kwa na 2015. Bon, onga na mona kie. Yako kwa mona nga. Ponga ano, tusha tabatu muso na mona na 2010. Yako komona nga menga nazo monete. Miso na bosa na elongi. Miso na yeba asuteke bazali na mokili to bazalaki. Na bongisi pe mémoire te. Ezakaka modèle nazalaka. Siko yo vraiment ozoloba minene. Tango lobaka bongo bato bazo croire yo ya. Basi baza na situation moko na yo. Bango pe bamondaka so na bina bala siko na bali. Bazo mona bon. Ndenge kaka bino boso mona siko ya. Mama Lia aza métis, aza mwasa Kofi, soka le bien bala lelo bali. Beaucoup mo tient déjà dans Moïse Katumbi. Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi? Parce que bozotala Abida. Botala Amida bozo kansa yepe ndenge mona Alia. Basa ndenge moko te. Amida azali Amida. Alia azali Alia.
baza ndenge moko te ata moke bazaka ne na loposo moko bamétis. Et puis Moïse Katumbi soki abimi na ye aza ndenge moko te na Vital Kamerhe baza mpe différent. Nasukisi wana naboyi kobakisa mpe batitre na bango. Alors sikoyo Manuela makambo ozoloba ozoloba kaka ozolota ozofaire mpe baningano mosusu kolota oyo bana na situation na yo bamema vi lokola yo. Me ngai nayebisi yo na baninga lokola yo, donc eza pasi ovanda neti mwasi bazalaka na mobali ndako moko en couple okosala mpe ntango mosusu simo bosali yango obangisi mpe mokili ntango mosusu mpe 2 ans obangisi mokili me akozonga bisika azalaki. Mobali soko aza deja libre agoute liberté azosantire eloko mo ezomanke ye nsima nango akeluka mwasi sikoyo loba mwasi yango outa Afrique do akezwa na Afrique wana différent mpo kaka te kotosa mais parce que aza na contrôle total mpa na yo. Nalobi bien contrôle total fina te azokontrole nyonso ya yo moko mpo ozotika bakontrole. Me Manuela yo ndenge oza na basi lokola yo bokosala baje kaka ya télé réalité wana soki ya question pour un champion olobi tu prends la main wana yo mpo simi mbuma wana ozozela bazongisilo la main to botola la main ntango kaka kofina nginga je prends la main to obotoli la main place ndoko yeba mobali babotolaka ye ma main la main te baprandaka ye mpe la main te. Trésor abito alobaka te balingana na Chantal Bola basali combien 3 ans libala ekufi 2 ans ya kovanda libala sekufa esali 5 ans na 5 ans ngo alobi te alobi libala sekufa kada ça fait 2 ans. Chantal Bola akoloba te nayebi likambo eleki kuna te me eloko nayebi Trésor abitu Chantal Bola fini mbuma gain je prends la main bapesaka main te mibali bapesaka main te et puis yo mpe soko opesi mobali main oluka orekipera yango so mpo oluki te modele okorekipera yango oyeba te oyeba ngo ata mobali akolakisa oke ozwinga la main sauf nalobi bien mobali oyo azoluka zonga mpa bapara na ye mpa baboti nazongi mpa ya baboti na ngai to mobali oyo azoluka maison de retraite basiportaka ye balambelaka ye balalisaka ye azoluka mama to azoluka employé domestique femme de ménage wana nde okokozwa ye olandi Manuela yo ndenge oza wana binaka nde nzembo ya Chéri Bondowe gana salaki makwela mpe na divorsa kombo bakobenga ngai Chéri Bondowe gana balaka te nakoma na ngai ndumba kombo bakobenga ngai Jean Robert
anga Jean Robert Bondowe nakodendela mibali zikida nakolata na loketo zikida bandeko yemba nzembo wana soko moni nzembo wana eza ya yo te alors yemba malelisa ngai malelisa nalela bapasi na ngai oyo nga nazomona nalela mibali oyo nalela ndenge bakimaka ngai malelisa nalela bomwana na ngai oma nalela libala na ngai liboso ndenge na bebisa nalela bomwana na ngai oma nalela mobali na ngai mibale ndenge susu na bebisa ngai malelisa omoni banzembo koyemba yango wana soko olingi rando na Karine mokonzi bosali rando na Chantal Bola bosali mais conseiller oza bien placé te kokonte na bote na yo te bateo na liliwe mibali baoke na liliwe akoloba te naza mwasa ndumba nasalaka mpe yaki ndumba so ebute koki klia kobenga ngai nake mobali akoloba wi naponi yo otiki Manuela natiki Manuela yo eyoki soki tembe contrôler vie na ona ya liliwe okomona. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc Maxime Tolongola Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc Maxime Tolongola Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc Maxime Tolongola Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.